Merci Kabouya l'homme puissant, merci na Balandinho social du Congo, merci na maman aussi na espace et biso pour na ko salaba analyse ba réflexion na biso pour na avenir ya mboka Congo. Merci na bino nyonso o boza ko soutenir bitumba o toza ko bunda bien que ça pas si mais boza ko lembate ko pesa biso ba conseil de part et d'autre tika nzambe alola apambola bino et puis ceux qui zambana ya liboso ya kolanda émission autour le belamboka Congo s'abonner na kati ya chaîne ya libération aussi du Congo et puis partager émission partager lien et ça peut une manière ya ko soutenir bitumba oyebwe ya résistance bitumba oyebwe chaîne na biso aussi du Congo chaîne oyebundaka bitumba pona mboka pona libération ya Congo yangona to bengisi na bino bisika banso bozwami bino bo s'abonner massivement pona kozwa ba information pour na makambo eza koleka na kati ya mboka na biso RDC et puis kuyeba nini oyo boy eza koleka na kati ya capitale na biso lelo to kosola makambo ebele par rapport ya ba enjeu politique par rapport ya situation ya mboka na biso ndenge eza koleka parce que ça na bande komisio ba benganga mendeko pour pourquoi bokendaki kuna olobi non parce que soki to lobi ozomona bande ko bele bazo tuna ndenge ni place bokendaki mais bopesi biso compte rendu te mais yango no monaki mais tozui ba conseil wana en considération lelo likambo ya pasi na mawa eza que 4 ans bokoka depuis gouverneur de la ville Jantini Ngobila zui ville à Kinshasa et loko ya malonga tozomona na kati ya capitale eza ko changer ezalité donc so tozui 4 ans ya Jantini Ngobila na 4 ans ya Félix ozomona ke bato mi balé bazotambola ndenge moko donc so to sali comparaison entre Félix na Jantini Ngobila bato wana baza ko diriger mboka te lokola chef na subalterne nae donc monsieur Félix na Jantini Ngobila ba komisi gestion ya l'état lokola likambo moko ya ba master ya poto lokola likambo moko ya affaire moko familiale si je peux dire donc quand on a babo kilo quand on a babo frère quand on a semeki on ne comprend absolument rien alors et puis dans tout ça nous voyons des jeunes oyeboye bazolanda batu lokola ba gouverneur ya Kinshasa pour na kobetela kai maboko na parti na bango obo bauti osala ngo ya sika. Alors tozoloba makambo ya ville ya Kinshasa et puis tozonga sur le cheken na niveau national pour na komotal sabino dimension degré mbongo ya l'état eza ko se dilapider au lieu assemblée provinciale o bezaki na mission ya ko contrôler gouverneur de la ville assemblée provinciale ya Kinshasa gouverneur de la ville azwa yango atia yango na poche na ye et puis les Kinois sont là bazomona ba bêtises ozo le kanakati ya mboka. Personne ne bouge et puis personne ne dénonce. Na sala ki ba recherche ba information na zo ki rapport. Il y a ministère, il y a finance et la ville province à Kinshasa, ministre Jean Goy. Oh, il peut comme à tout moment na machine na biska zali a komisi mbongo à Kinshasa lokola mbongo oyebwe ezaya eloko nae personnel. Kaka ndenge Félix na niveau national. Aso sakana mbongo Ngobila pe na dimension na ye ya lobi non ngapi nazo sakana na mbongo oyo boye eza mbongo na ngai parce que soki boye bi à l'époque Mobutu tango tongaki marché à grand marché central grand marché na biso marché wana batongaka yango pour na durée ya 100 ans donc un siècle si je peux dire mais batu oyo botango baye na pouvoir ba créer ba marché fictif ba marché parallèle pour na koluka ko rassonner peuple congolais ko yiba mbongo na kati ya l'état na kati ya caisse ya l'état marché wana Ngobila buka yango tilelo oyo boye mbongo oyo babak ba kotongela marché wana ezalaka équivalent à 30 millions de dollars américains tilelo nde nazo bisabino marché wana etikala kotongate etikala chantier na kati ya centre ville. Ba bengisi ba expert batali parce que marché wana nde wana ko mona grand marché ba expert batali ba lobi ba singa ya courant ya haute station et le cas wana ba monsieur qui na Afrique du Sud monsieur qui na Brazzaville monsieur qui na ba pays oyo boye biso to alimentaka bato wana alors Ngobila lokola zana politique na bango yena ndeko na Félix ya ko détourner bon ya l'état Ngobila ko zonga lisusu koloba nini na rapport basali deuxième rapport que non mbongo oyo boy faut bato babandela isuko refaire kotongela grand marché donc équivalent ya 35 millions d'euros
Et puis bino bakino makambu oh bolé faire fâcher bino. Nous sommes là calme to somona ba bêtise nyo sezo salema. Donc zandu wana kaka na rapport na ba recherche on a sali na ba quête on a mené. Donc projet liboso babaka ko sala 12 mois et ça rapport na kotonga zandu il faut 30 millions. Alors Jantini Ngobila ko zonga les sous même projet pour na koloba ke il faut 35 millions de dollars américains pour batonga grand marché central. Mais toi mi tout na biso bakino pourquoi bato ba osaka na biso. Donc kaka zandu wana ils ont coûté na caisse à l'état 65 millions de dollars américains. Et puis bino ba mama ya wenze, ba jeune ba coopéra ba chèque ba chayer, bande ko na ngai. Tant to so bengisa bino kino batu o bo il faut ko bana ko benga na bango parce que ba so mériter, respecter. Comment est-ce que l'on comment ba ko so ngelango deux fois. Tala ba famille combien Jantini Ngobila tinda batu na ba chômage. Babuka ba biloko batu na butu sans pour autant ko prévenir batu wana. Pour na koyebisa bango bolongwa biso tozolinga totonga zandu mais zandu ngo tilelo oyo boy même briques même ciment zandu wana etonga makate mais ba décaisser déjà là 65 millions de dollars américains bota la dimension ya ba aventure oyo boy Jantini Ngobila akosala na kati ya moto ya ville province ya Kinshasa. Tant to loba makambu oyo boy oh non bino boza mitema mabe toza mitema mabe parce que bozo continuer ko détourner mbongo ya l'état et puis peuple avandi akangi maboko sans pour autant aloba sans pour autant akosola. Alors bande kunanga bakinois avec ba comportement ya botango to so tika ba biloko ya boye isa to so komisa batu oyo boye mitu makasi du jour au lendemain. Deuxième rapport au ministère ya finance ya ville province ya Kinshasa sali na yebite bino bande ko boutaka na poto bino bande ko boutaka na ba province tangu boyaka na Kinshasa na butu est-ce que bomona ka éclairage public na ville Kinshasa mobimba ou bien bomona ka molili parce que lelo oyo bonde na zo ebisa bino Monsieur Jantini Ngobila, na rapport au ministère des Finances, Monsieur Jean Ngouyassali, balobi 37 millions de dollars américains et bimi pour la côtière lumière éclairage sur l'étendue du territoire, il y a ville qui ça Mobimba. Bon, on se pose des questions. Ce qui, pour la machine à qu'on a tchang bisi na vandaka, éclairage public est ça na ngote. Même les bateaux qui sont aéroport, tant que pas beaucoup de centre-ville, est-ce que tant que est-ce que bino boso mona vraiment éclairage public et ça na kati amboka na biso. Regardez comment est-ce que ces gens dilapident la caisse de l'État, baso si zambongo. Parce que Jantini Ngobila na Félix baso gérer mboka lokola teke mokonzi na subalterne na baso gérer mboka lokola eloko moka ba master ba mikiliste ba kutani na nzela ya cop nde baso gérer Kinshasa. Moi j'interpelle plus la conscience de chacun de nous parce que babiloko botango zo salema bato misusu bazo luka bénéfice quand même $50 pour babanda commerce mais botala mbongo ndenge ba Jantini Ngobila ba ko sala musala na mbongo à l'état to e kozonga awa boye na rapport oyo bonazui avenir rigi na ma campagne donc avenir ne ça même pas 2 km na ma campagne parce que na kindaki ko sala ba quête ko vérifier pour vous dire que non batu oyo boye ba komi ko sabiso ba bololé na bango. Comment est-ce que ba lobby avenir na même pesa équivalent à 6 km mais va dépasser 11 millions de dollars américains pour na ko bongisa avenir rigi na ma campagne. Bandeko bo vana Kinshasa boke na ko vérifier pour voir combien est-ce que batu oyo boye tant toujours ba kino batu baza ba frapper baza ba chekouler les gens vont nous traiter de tout mot. Et puis makambo aboye on te vendit biso ba kino to lo ba eloko morote. Na zo tali sabino niveau ya gestion ya Jantini Ngobila. Jantini Ngobila a géré qui province ya Maindo mais na Yumbi. Même toilette publique Jantini Ngobila n'a pas construit. Même quand on a ta balabala à 5 km Jantini Ngobila tongi yango te. Et puis botala ba aventure Jantini Ngobila ko sali sabiso. Avenue Elengesa. Oyo za ya 6 km et puis babandaki nzela wana nzela yango ici la tetira là lelo boy inachevé ba débloquer mbongo ya caisse à l'état 24 millions de dollars américains. Botala dimanche bato bazo sakana mbongo à l'état. Asuki lisusu wana te ba kena avenue qui quitte kuna ba débloquer mbongo montant ya 2 millions de dollars américains et puis misala wana tinde na zo bisabino awa boy na avenue qui quitte zela wana etikana nukusale mate. Toye na victoire Jantini Ngobila asali bandoko côté boso na victoire asali mo ba flair mo ba bongisi wana gouverneur Jantini Ngobila na misala wana so lobe asali a débloquer
une affaire, il y a 8 millions de dollars américains. Et puis moi, je me pose des questions sur une victoire. Bozo qui est encore bandal mola. Bon, moi, je triangle, je jet de mon tchatcha, je fleur, je fleur ballona. J'ai tenu un gobila pour bisabi ce que bon, on a mis ça là, on a écouté 8 millions de dollars américains. Ce qui besoin d'un côté à Mumbele. Bon, mon ake, misala wana pe bandaka, mais misala wana katana, mais mbongo déjà bebima, et ça là déjà équivalent à 5 millions de dollars américains. Oyo boye, monsieur Jatini Ngobila, à sala yango. Mais moi je me pose des questions. Na ba dépasse au nyonso, ozo mona ka ke non, ba mbongo o ba to ba zo détourner ba yibi. C'est toujours des millions de dollars américains. Mais la vie normale ba kinoa boye. Changer mes actes, tracasserie, koto ba yel biso opération kini bopeto, koto ba la biso ba makambe belé, machin, peuple qu'on l'a souffrir. Je vous démontre tout ça pour bon la dimension, ya batu oh ba za mutema mabe, ceux qui biso peuple congolais to télémité pendant kozwa. Destin na biso na maboko, nous resterons des éternels plénichards ou to bana toujours kolela butu moi. Toyei ba taxe moto aménagement du territoire à côté à Matongé, Oyoboye, Mbongo, M. Jantini Ngobila Bimisaki, ça équivalent à 8 millions de dollars américains. Et puis, identification parcellaire. Il y a qui ça mobile, identification, et ça m'a carte, va venir, va plaque, va venir, inza numéro ta. Donc, Tomé, tout na souki misala, on les osale ma wapi. Mbongo va débloquer pour nabilo qu'on a identification parcellaire, 13 millions de dollars américains. Bon, ça c'est qu'on calcule. Grand marché. 65 millions. Identification parcellaire, 13 millions. Tu as ma moto, tu as ma veni. Oso mona keno, Jatini Ngobila biloko nyonso sali wana. Oso mona keno, rien n'a été jusqu'à présent misala wana isa palpable. Oyo keno ba congolais ba moni yango. Et alors, moi je me pose des questions. Les gens comme les Jatini Ngobila, gouverneur de la ville, bah ont mérité qu'on gère ville à qui ça s'atte. Parce que botali na gestion na bango boso mona keno batu oyo boye. Sur Tuni Bango, Kabila Sala 18 ans. Abomamboka, vous voulez que de 4 à 3 ans, surtout ça là. On suppose que non, M. Félix avait eu largement du temps 37 ans de lutte. Oh, babunda na balabala, n'enge ba mibe balobaka. Ayeba ki que non, ba point faible, ba point, oh, boso qui n'a touché, peuple a kosepela, oh, boso qui n'a e, na kobongisa. Et puis, botal la langage. Oh, yo, a kolobela biso, kemboka, oh, yo, boy, et si e koufa kala. Mboka aussi couvre, mais nous voyons M. Félix acheter des villas à Turquie, à Bruxelles, à Paris, à Mboka Bele, à Tongi, à limité, à si ba parcelle nous soit limité. Mboka oyo kufa kala. Il a fallu kotika ngona dimension zalaki. Mboka ekufa, mais bino boye nango za lokole bembezaki na kati ya morgue za na Malil, mais yo débranché. Obimisi ya bembochi yango na libanda et poli et komi solo batunyo so bakomi kokima yango. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Le président ne peut pas tenir propos si il y a propos il y a désespoir envers le peuple prétendre qu'on dirige Bango. On suppose que vous avez largement du temps. Il a fallu qu'il y ait une proposition, une propos pour apaiser la situation du peuple qui souffrir. Je sais que nous avons trouvé le pays dans une situation très catastrophique, mais nous avons aménagé tout ça l'effort pour que nous remontions pas. Namboka Koufi, Tozomona, M. Félix, kosaka na mbongo ba congolais, kosaka na ba dollar, kosoma ba parcelle, kosoma ba voiture de luxe, mais na mboka oyo azobenga oke non, mboka si ekufa kala. Na mboka oyo lobiki si ekufa kala. Vous avez trouvé situation 1v3. Et c'est là qui te même tout ça dans le dimension oyo boy. Le oyo boy, bozo kene kotinda batu. Bakena ko négocier na Yoweri Museveni, il a fallu même qu'on statuer vie n'est ça qui même à l'époque, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Même dans le régime passé, 1v3 ba ko kota ba c'est incursion des alelo. Mais le armée rwandaise zo kota, armée ougandaise zo kota, armée kenyane zo kota. Donc on ne comprend absolument rien na mboka bino bolbiki na mboka kufa. Donc il a fallu même qu'on maintenir cap na dimension tout ça qui na ngoli boso ke ndenge mboka comme lelo. Diplomatie à Félix, diplomatie agissante. Et ça qui même comme maintenir une situation auparavant. Aujourd'hui, qu'est-ce que la diplomatie nous a ramené? Diplomatie à Félix, c'est foutu d'ini. Si pas la trahison. Tant que besoin de péché, boutou, qu'on négocie avec Yoweri Museveni. C'est kabiso. Et
là, nous voyons les gens balader, un beau question qui est malamu, un mot diplomatie. C'est ça la diplomatie, la diplomatie. Cela démontre combien vous êtes faible. Vis-à-vis, il y a un homologue, un président, il ne nous prend pas au sérieux et il a sécurité. Il y a un interpellé conscience à jeunes congolais. Nous avons interpellé plus conscience. Il y a des jeunes qui ont comprendre. Sans ces dimension, aujourd'hui, là, tout le monde a connaît comme élection. Mais tout le monde a une dimension qui a courir risque était. Ils sont allés voir Yoweri Museveni pour aller négocier un criminel Paul Kagame. Et après là, vous allez dire que non, la diplomatie. Tandis que moi, Yoweri Museveni, c'est très catégorique. Imposer na batu Félix Atindaki Bango. Pour intégrer le groupe 1-23 na kati armée na biso. Regardez-moi l'élargissement encore, il y a occupation en Boka na biso. Quand nous réfléchissons comme ça, au monde fatigant, qu'on finit à biso. Alors, biso ba jeune tous na musala munen. Tel Félix Dimasha Zumboka, ndenga zo mi Mboka. Est-ce que Mboka zo avancé ou bien Mboka tout ça les sous recule? C'est de la pourriture. Au lieu que biso ba jeune to sangisa ba idée na biso to sangisa makanesi. To e bandeni ya ko remonter pat obo vis-à-vis à Félix. Ndenga ni to ko benga na Félix, mais les gens ne veulent pas la paix. Nous sommes dans la futilité ko so na ka makambo zanga mutuna makila. Kuna ngobila ko détruire Kinshasa. Kotobo Félix a commis ici Congo lokola et là qu'on a un patrimoine privé, il y a ba semeki, il y a ba beau-fils, il y a ba arrière-fils, il y a ba nanae koso. Tandis que nous tous nous savons que Félix nous sommes toujours mon allélo obu. Et ça conséquence, il y a parcours où il y a Félix. Félix a eu pouvoir dans le mabé et puis va retomber dans obu. Alors qu'est-ce que nous, la jeunesse congolaise, nous avons comme obligation au sala? Biso dans une grande responsabilité, il y a que tellement kobima na balabala na ba façon nyonso parce que ndelo konga na bi izo sala na jeunesse congolaise za kubanga tozo ke ba vie na biso mawa. Mais si nous voulons quelque chose oyo ya malamu nde balobaka muto aluka fleur rose abanga kanzubete, il faut ko supporter, il faut nzube tout ba biso. Est-ce que Félix na Jatini Ngobila ba vraiment ko diriger biso ba congolais biso ba kino tozo mona ko na ba vie na bango na ba partenaires na bango bisika bazali. Ils ne sont pas en mesure de gérer même la coalition, même la propre famille politique. Alors moi j'invite chacun à prendre ses responsabilités. Aujourd'hui la lutte n'a Bruno Mimbenga. Moi je combat pour défendre ma patrie qui est en danger. Mboka lokola Congo to iko lekana négociateur pour na de la Yoweri Museveni pour na ba 1-23 ba FDLR au bazan côté ya Yoweri Museveni. Est-ce que eza lokola ndenge zo mais pas na biso? Batuna batuna fali baso ba rebelle na bango. Mais pourquoi Félix préfère ya kokende ko s'agenouiller devant ba mettre parce que Félix n'est pas à la hauteur ya ko gérer Congo. Banda même na parcours scolaire na il y a toujours des bois et à manger. Yango bozo mona bisika so Félix azo mekezo simbate. Et puis biso to vandi, qu'est-ce que nous la jeunesse nous sommes en train de faire? Tozo betira batwana maboko. So lobi ke no makambo eza mabe. Ah, ubimi mutu mabe. Peuple congolais to bima na balabala, les pays sombres, mboka na molili, on ne sait où commencer. Là de ce côté-là, les gens nous traitent de tout le monde. Moi je suis compatriote congolais. Je lutte pour que changement kota na mboka na ngai. Bota la liste ya balitani ya bambongo na tangeli bino awa boye. Oh Jatini Ngobila depuis 4 ans dans la ville à Kinshasa, rien ne change. Situation comme très dégradante, même dans ma vie à Bananabiso, même dans ma vie normale, même au passé. Ils se sont achetés des villas partout. Mais bozo bozo na ke villa bambong bosombi wana tangu mandana bino aussi là. Quand le peuple va se soulever, boye bon que même ba belge wana ba kuboto la bino ba parcelle ba villa botomi na poto. Préfère ça que non, peut-être que non les dirigeants africains n'ont pas compris. Bota la président Blaise Compaoré. A mi pesa qui confiance na pas ba français, mais les mêmes français leur contourner les dos. Ba boye copé c'est même visa même passeport. Pour na séjour ko se faire soigner. Alors moi je pense que biso ba jeune soki to telemi pona ko benga na ba chekulaire auto zo mona ba ko sakana biso batu o ba ko ya simada les jours à venir ba ko respecter biso musala ba maman aussi ba ko sala avec beaucoup de risques musala biso to sala ngo et ça misala o que non il faut batu o so to ki na mboko za seré besoin ki batu ya ko protéger biso on dénonce ici
ba Rwanda ba koti ba on la kati armée na biso ba Rwanda ba komi ba sénateur ba ko défendre terrain ba Nyamulenge depuis quand même à l'époque à Mobutu biloko tia ko sali maté depuis quand même à l'époque à Mobutu n'a jamais nommé un Rwandais comme ambassadeur pour représenter Congo. Mais sous Félix, tout ça, ça se passe sous les barbes des jeunes Congolais. Grande sœur, il y a Denise Nyakeru. Elle est connue de tout le monde, la Rwandaise. Attends en Angleterre, parcours, na richesse, na Wikipédia, Zali. Il y a un autre qu'on nommé récemment ambassadrice na Ghana. Ceux qui sont leader, ils dimension pour qu'on on allait mobiliser la rue. Une semaine, 2 semaines, 1 mois même au-delà pour que notre change Macambou. Mais au Congo, tout le monde a peur de la prison, tout le monde a peur de Babomae, tout le monde. Dès que comme il est victime, il y a des gens qui ont téléphone pour nous la on s'en fout de ça. Tant que nous avons Kabila, qu'on tambola librement à Kinshasa, c'est Kabila vraiment ça muto à tambola librement à Kinshasa. Botala na Kingakati. Aben ici ba journaliste ba résultat tout. Aben ici qui bon na Kingakati, ba pesi ba mbongo. Ba mituka. O ba lingi mituka ba zo ba lingi ba mapon ba pesi ba parcelle. Vous croyez que nos biso na ba maman aussi tous na besoin peut-être tous na ba mapango. Tous so mape ba mituka. To ba na pe ko tamba ba le ko nde ba ninga ba zo sepela. Mais si on refuse parce qu'on sait le pourquoi tous so boya ko kende pour participer na batouana. Parce que comment est-il possible yo mutu moko tu es venu mais bredouille na ba Sokoto. Mais comme milliardaire, ndenge moko pena 4 ans soto bito zongisa 4 ans après vie à Félix, na Félix Wazalelo. C'est misérable pour tout un pays. Et puis les gens ne comprennent pas. Bozo que ne kobete la kabato na maboko. Ce que tu vie à Félix en 2015, na Félix en 2022. Ndenge mboke échanger il s'est fait millionnaire, il s'est fait milliardaire, à Kotambola, babi tout cher, mais biso peuple congolais, qu'est-ce que nous avons gagné par contre? Ce qui te lobby boy, bozo benga biso pour promettre, on s'en fout de ça. Si c'est pour l'argent, biso peut do kende. Kabila pesa ngapi mwanda munanga pena joie. Parce que tout le monde batu belé ba journaliste on a bibango. Bazaki na kati ya résistance, ba photo bimi d'ailleurs bo mona ki ba onde bazo sepela bazo lia bazo mela ba champagne. Mais ce biso tozo kanga mutema parce que tozo tala bisika to uti. Tozo tala ndenge mboka zo kende. To moni souffrance ya mboka ndenge zo kende. Ba maman, on reçoit chaque jour. Ba maman ba jeune ko ya kolela. Maintenant ba ne kobozo finga non, ba toi passe oui, tout ça ba toi passe. Mais nous luttons que nous passions tous au Kalelo. Tout le monde a lobby, tout le monde a changement que nous mutu na mutu. A comme responsable, na tonga ko so mali panae, na tonga ko so transport na facilement, na tonga ko so mai, na tonga ko so courant na. C'est ce que nous voulons. Yango zo mona lelo obui, ba to belé bazo se kabiso bosa ba to passe. Nous sommes en train de travailler silencieusement et puis nous mobiliser mungu ko ganga. Parce que la plupart ya bande ko na biso même. Oh boza na diaspora. Bino bozo soutenir bande ko bosa na kati mboka, vous jouez aussi un grand rôle. Mais bon la gère catégorie ba diaspora au Félix azwa bango amema bango na présidence na ebiska bazo sa musa. Qu'est-ce que bato na eloko bazo sala? Une grande partie ba diaspora ne bozo nourrir ba famille na Kinshasa. Coup de chapeau na bino. Et puis bozo soutenir bitumba résistance. Merci une fois de plus na bino ba diaspora. Oh bobo comprendre dimension mboka ndezo ke ne mabe. Mais il y a aussi une catégorie de diaspora, la baja au bobazo travaille na Félix, na batu au bobaza sima pour na soutenir ba bêtise au ba leader politique ba cautionner na mboka. Surtout bito tele mais na biloko na to bimi ba to y a pas. Non, tout ça ba to pas cité parce que tout ça ba tu nous sommes des riches. Parce que le fait que tu combattre le régime au sur place, bo ça ba tu il faut encourager biso ne bande ko na biso ya diaspora biso bazo encourager biso. Alors mes chers frères et sœurs, mboka za mabe. Félix a la question de limite. Félix nous a montré son compétence vis-à-vis des pays agresseurs où ils ont agressé. Félix a démontré son compétence vis-à-vis de la gestion en Mboka. Détournement, incompétence, tuerie, massacre. La personne ne dit pas. Ils ont dit que Bruno Mimbenga a sensibilisé. Toté mato bunda. Bota la ville qui s'est le commis. Est-ce un gobila? À quoi côté le appel que non, na mandat dans la ville qui c'est ça. J'ai travaillé et puis j'ai amené des changements. Est-ce que Félix est là côté le appel à lobby que non a mis changement? Si pas coupé ça sur discours à désespoir. Félix a commis combien Rwanda agresseur na biso beau frère frère naé. Peuple congolais a subi du jour au lendemain trahison. Alors mes chers et frères, nazo beng sabino
La guerre est devant nous. Nous devons nous battre. Parce que bon, mon il est là, batouana banso, bango ba poniser la élection. Mais nous voulons la révolution, nous voulons article 64 fait à la mise en application. Oyo boy, Congolais nyon soza na mandat ya kotelemela, tango zo mona ba kambi bazo kamambo ka lolenga ma bendenge to zo mona ngole loto monya na régime auto za na ngwa ba frapper ya ba chikolaire. Musala na biso ya ngo to zo sensibiliser et puis nous serions dans les jours à venir na bala parce qu'on ne va plus accepter glissement ou beke élection o ya mabe que non to yebi déjà que non ba ko kende o ndenge États-Unis lobby a ko financer élection pour que non imposer biso candidat, imposer biso président o boy a kozala la volonté à peuple mais kozala au service ya batouana. Tandis que na est baso kufa. Pourquoi batouana monisco zo lo baté? Tant dans zolanda batou ba sénateur bangoika sonji ba bati lukwebo. Vous êtes tous complices bobi makambo so le kana est mboka na biso et puis boya ko sa biso l'arme crocodile. Alors il est temps jeunesse batoto ya Katanga, batoto ya Kivu, batoto ya Maniema, bande kunanga Équateur, mbandaka pipi libende, bande kunanga ya Kasai, bande kunanga ya Congo central. Le pays va très mal. Ce qui botali dimension bokezali na ba province ce qui tozu Kinshasa déjà bileza catastrophe bo siko na ba mongala ba province bandu na ba maindo mekoza ndenge nini. C'est du désordre, c'est du gâchis. Ya on a bengi sibino bo soutenir combat obiso tozo bunda parce que tous en a sens ya mo tous en a besoin de libérer mboka na biso. Bo tika ba appréhension ba penser na bino oza ba passer moko muke. Nous voulons que notre diaspora tous à la bomoko une diaspora consciencieuse surtout bino bozo soutenir bitumba résistance na o bozo sala bozo sunga combien de mabota eza na Kinshasa awa boy. Alors moi je demande que non unissons nos forces to travailler na ba jeune ba kulutu na biso ba le bolojwa na biso bilenge o tozo telemisa mutu pour que non to telemisa ba o bazana na kovanda pour na ko libérer mboka na biso. Voilà eloko biso tozana ngo besoin yango wana. Alors ce que zamba na ya liboso pona kolanda ndeko mobundoli ya mboka résistant Mimbenga Bruno na émission au maman aussi apesa ba jeune belé opportunité chance pour ba le kato saka sensibilisation de tout ça na terrain de tout ça na a on chaîne nae mais belé bakima ba biso ba se retrouver qui pas à Kabila. Mais moi je me suis dit tellement na respecter ba parole na engagement na vis-à-vis ya peuple zo souffrir na lobi non na ko continuer musala sensibilisation na ba activité sur terrain ndebo mona na tikala kusala émission Oboy tolobela pour Mboka Congo parce que chaîne Oboy maman aussi a pesa mutu nyonso Oboy a mona ki kozana kati ya résistance. Alors ceux zamba no liboso ya ko landa émission Oboy tolobela Mboka Congo s'abonner partager émission bo soutenir combat à résistance parce que dans les jours à venir autres mona lelo lobby okune kozala pire que parce que Félix azui déjà mboka asimbisi yango et pas ya batu batongo za banani ba Yoweri Museveni o Félix azokene kofuka mela ye butumo et c'est là to benga Félix asa vraiment un président vraiment qui réfléchit pour un changement ya Congo si pas ko trahir peuple mobimba ko trahir lutte même ba Emery Patrice Lumumba parce que la lutte de l'UDPS ezala qui a trahison yango tromi ko vivre yango lelo oyo boy tant nazo bisabino que no Félix asa papa mbanda est-ce nanda kwa papa mbanda mwana kuikolia mwana mbanda kuikolia eloko pe atondi a otonda te alors zo senga que no biso bilenge totelema poto zo papa na biso biologique papa na biso akozana souci na biso pour na ko défendre biso puis couper sa biso misala nena bisabino toujours la peur doit quitter nos esprits entre la patrie ou la mort le peuple vaincra. Numéro ezali plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702. Merci pour la conseil na bino maman Christine na États-Unis, merci maman Pauline, merci maman Jolie, merci na maman bino nyos bozo pesa biso ba conseil. Je crois toujours zongo au sérieux et puis to mettre en application na papa Toussaint. Ba diaspora nyonso o bozo comprendre pe sans ya combat na biso. Merci na ba conseil na bino nde bozo komela biso. Izo pesa biso makasi pour que to sensibiliser ba jeune misusu o bazana no ya kolala. Ya lelo na suki awa boy. Soki nzambe alingi tokutani na bino na prochain numéro. Au revoir. Ingeta.